te balandi MDG de TV mafuta ya sika ezali ngai oyo bino mère Dorcas la grande dame kaka ndenge tomesana koya kopesa basango mpe kopesa toli bandeko ya minene ka nde naloba na bino ya minene nzoto malili chair de coq etelemi ngai. Je me suis dit on est où, je me suis posé la question on est où là mokili obokomona bandeko nanga se monde polié omona mwasi kitoko omona mobali kitoko me abeba aza mutu ya donc nayebi te donc il faut kobenga ye tout sauf mutu parce que motema ne ezala so ya bato te. Aujourd'hui kokota ndako ya nganga kosala mutu mabe ekóma nango eloko ya moke. Vraiment bandeko, il s'agit de quoi en fait na vidéo oyo to pe na lisolo oyo na koloba moke bongo totiela bino ba voice ya somo na ba image s'il vous plaît. Ba voice na ba image preuve à l'appui borobanga. Qu'est-ce qui s'est passé? Kaka ndenge bato basalaka ba connaissance na ba réseaux sociaux oyo ndeko mwasi oyo nde nazoyoka apparemment nde azaka na Allemagne France, Allemagne, bamboka biyoma, Belgique, bamboka biyoma. Et ndeko mwasi azala en Allemagne. Asepele na ndeko mobali. Bozoka nde mo azobenga ye a Patison. Et nayebi te soki eza surnom, comme on est Patrick ou Patty, je sais pas. Tope Patricia nayebi te ba Patricia mibali pe bazalaka. Ou bien c'est Patison kanda azobenga wana. Asepele na Patison. Basali connaissance bakomo solo la kana réseaux sociaux et les frères azali na ba intention mabete mais ndeko na biso mwasi akrakaki ndeko na biso mobali c'est que tout à fait normal aza ekela mwa nzambe so oluli mutu aza kitoko eza normal esali ke na kosepela asepela na ndeko mobali akrake ye bakoma kosolola mais les frères n'avaient pas ba intention moko mabe mpona ndeko na biso mwasi. Donc on a vu son moi aussi azala en fait elle le voulait quoi et alinga ki pendant de kowana ko kraka on ezali tellement ya mabe bayokanaki ou encore ndeko mobala alakaki eke akoya kotala ye akokende kotala ye mais akenda te non seulement akenda te ndeko mwasi a réalisé kaka contact ekatana azwaki susu te abengaka ye susu te eloko te nini te. Nzokande, qu'est-ce qui s'est passé ndeko mwasi tangu luki ndeko mobali ki makangu parce qu'azali na besoin na ye amoni ondira azali un peu résistant ake ko recourir na bakisi po akanga ndeko mobali et na bakisi akendaki akende kokanga ndeko mobali bandeko atinda photo bomona photo ya ndeko mobali wana entre les bougies soki pe le fait eza kopela moto wana epa ya banganga po anini po bakangela ye garçon wana akoma fou amoureux d'elle et puis boyebi kaka bolingo bakisi ndenge ezalaka bandeko na nga bisika akende kotinda photo na Benin botala niveau congolaise vivant en Europe ake kosimba kisi ya babéninois to pe atindi photo na Benin po basalela ye bikila bakangele mobali na kisi na Benin mais aza na Allemagne et l'homme en question je sais pas mobali na yebite so azaka na mboka ngo wana ou bien aza ailleurs je sais pas trop bandeko esali ke ndenge atindaki photo kuna bameki afuti pe mbongo parce que bomona conversation ya nganga na Patison afuti pe mbongo malheureusement pour nganga il était foutu parce que loge au Patison à lojaka eleki ya nganga na musika bomona na ba conversation ndenge Patison alobanga naza juif et les frères aza métissé certainement na évité peut-être son père ou sa maman est juif je sais pas mais bomona ya alati babiloko ya ba rabbin wana bandeko na ngai na kotiela bino na ba voice parce que na kati ya lisolo oyo ya manger à boire bomona ndeko na biso alati babilamba ba rabbin wana ntango balobaka na bino bapaster oyo balataka bataliti na bakipa bobangaka bango bokebaka bokimaka bango bazala banganga bondimaka te wana tokoya totie na entre parenthèse oyo eza
grande dame mutazolobe mère. Donc nana moi connaissance na yebi marambo yo. Bandeko tozo tchela bino ba voice et puis boko mona pendant que bozoka ba voice en même temps bozo mona ba conversation ya nganga na Patison ndenge ezo balancer ndenge ezo défiler ndenge ezo tambola bomona ke bandeko makambo eza mamba kosakana nango te na ba image parce que qu'est-ce qui s'est passé tangu nganga akei asala bakisi akutani na moto eleki azwa ba mama na retour nganga bamba makibi abino na mwa mbalo ya mystique bino boyebi banganga bazala neti basoda soda alingaka kokota mai te soda alingaka kokota mai te alingaka koyoka soni te même entre bango na bango donc soda azalaka ndenge wana tellement epa moto abiloko ya moto abino na okenda makambo ntina suka sikoyo eloko nini alinga asala ye abangisa Patison azwa numero ya Patison wana akontakta ye ke oyebi mutu songolo donc abombela ye kutu nanu kombo yo wana problème na mutu nini non mais mutu moko ayaki atindela nga foto no mpona salo mabe ye kutu alobe mpona boma yo tala nde eza boye so oza na epesa mbongo do fe alinga komona neti kosala ye babengi yango ni koarnake ye alia Patison mbongo encore aa na poto ye nganga azokemba na babene na bamoya bene kuna alia ye na bambongo Patison a résisté sikoyo alinga koma neti abanda neti kobangisa ye abanda kobangisa ye ko blackmail ye po omoni bomoni monde spirituel eza monde mo eza complexe omoni ata na bomoto boye ya likambo ya nde tobenga yango nini ya na mutu mosusu bakolonga yo kaka a partir ya mutu ya mento mutu moko makasi te mais agrimace yo so affaiblir yo eke okoti kobanga apena akoza pe na makoki pe neutraliser yo parce que déjà tu ozobunda na yo obanga nde façon Ali abanda koganya bakomba na ye Ali azaki ata bozobunda Mohamed Ali so botali bakomba Mohamed Ali bokomona pendant azobeta makofi alobaka azolobaka ngelongi azoloba en fait afingaka kofinga neza adémoraliser yo siko tanga okoti kobanga omona kaka keno aolonga bitumba wana donc siko nganga siko akendaki nango na baforme wana aluka abangisa Patison wana akotisa neti esprit ya bobangi mpo na nini mpo amona eke déjà spirituellement Patison wana azali makasi aneutraliser ye akotise kobanga comme ça ntango ya kokotisa kobanga aoprofite yango balobaka na bino même ntango tosambelaka tokenda na baeglise balobaka na bino il faut kolongola père Bible ezoloba na livre ya Isaïe bani la père pourquoi ezalaka instrument arme monene ya satana ya kosakana te ya na bato mosusu balonga bango te mpo bazalaka makasi te balonga bango mpo bazalaka na kobanga siko nganga kondesa mwa baje wana ya molimo alobi nononono nakende na ye na babiloko mwa mutu na sema kolikolo nakotise kobanga atindeli ye na baimage ya kibonganga na ye oyo ndenge azosala wana baimage ndenge bazwi foto na ye batia yango na hotel ya satana baimage ndenge bango bazo-evre na bakindoki na bango na boyebi banganga nde bazala na Afrique banganga Afrique nde bazalaka salite bamitu ya basoki ya banini na babiloko songolo bamakambo ebele atindeli ye mpo anini mpo abangisa ye mais pata ayebisi ye omoni babiloko ozolakisa ngana ya babiloko mwa mikie foto na ngo namoni wana namoni kutu wana ngo moko soko olingi ebele nakotindelo plus de photo nakotindelo bafoto na nga misusu apart oyo wana donc nga nakotindelo bafoto esala oyo eza na mposa kosala so omoni koya makasi okoboma ngai vas-y omona okuta donc conversation bandeko ya nganga na Patison bandeko na ngai bozolanda yango epuis tozotiela bino bilili boyoka après bongo nakoya kozonga na analyse na ngai mpona meka koexplike bino bandeko il faut bosala très attention mokili bomona eya na makambo ebele parce que moi qui vous parle nakutani na baka ya bamakambo oyo babaje ya bakokende kotia mobali na kisi j'ai prié pour des gens oyo baliaki babiloko et nde tozosola boye nzambe asali grâce bazotémoigner
que le Seigneur les a délivrés. Natchela bino na ba voice après bongo tokozonga. Tolanda merci. Te yambanga pardon. Mo ba voice boye loka na za place ba bazali et ça bien te yambanga na ko tata na toilette na solola na yo. Na so ado. Wana mwasi mutazolo bata mobala zo yamba ete. Ko chakanda liboso. Oya noko sala mabe moko boye eza na nzela te. Yo kanga na lobano kasi. Yambanga ipoko zo chakanda. Yambanga s'il te plaît yambanga. Pardon. Nazana muto malade en hôpital. Yambanga pardon. Bandeko okande bozoyoka wana bolimbisi ekataki so balo fete ngala iba keze église na koki ko episode na ko bisa ona personne numéro ya moto apesa kinga église siko bomba kiko mekoba kiko bomola ndenge nini eza pona ko bomate ba yesanga ki eza église pati so na ko sate na lo bano vérité nzamba ali kola so yoka oza shomingi kitsana no esprit na yo kitsa esprit na yo seke bakutu seke batonde ngaba meka yo nde bakiko kutana na bakiko kuta pe na nzambe na yo ngalo ke ko bomso pona pona biko za papa bana oza na famille na yo Patson oni to solola te ozusko ba voice tanga na solola na yo pona to sola na makambo dani o tindeli dani tout ça zona no esprit na okitisa papa eza pona na bomote za ki église ngala bike za église le reste makamsu na ebite Patson yokanga nanu nazoswana yo poko ozolinga koyokanga te bake bomo mpona niponga na kesenga mpona nibo soki yo olingaki nga te me ngai nalingaki yo mpo ngai yo tosololaki tosolola omosiko faiblesse ya mwasi songa nemeka nde tozosolola na yo ke oza na bolingo na nga nzoko ozali na bolingo na nga te ngai mi nazalaki na bolingo na yo bozoka bandeko yango wana seke ngai bakende nani yango akale ke relation na ngai na yo ezala te mbamo diku okata relation mbamoko nayeba pe te na ngai na tuna yo nayeba pourkui obenganga su tobengaka lisusu te ata na komi message obengaka te Patison bandeko bozoka makambo eza minene bavoice ezokontinue kotia kanda liboso te soki yo olingai nga te me ngai nalingaki yo ngata na nazobenga bengo nazozwa o te naye kobenga kopine moko avana na france nga naza ami moko nazosepela na ye abaki na nga akoya apobetaka ke akoya tovanda tosolola omoni boye nzambe na nga bandeko mama na nga bandeko nzambe oyo nini boye nango asali boye wana osala sambla pati sikoyo pati so nazongiseli ye biloko nganga tindeli ye Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aotanga pe komba nzambe. Okanda liboso te benga ngai. Benga na to solola, pardon. Naza ndeko no obi na bangi na kamwe na kobanga. Ndoki. Papa nga lebeke za église. Pona nga pene beke za église. Jour en route pe tant tozo solola. Nazoka bat bazo sambela tout ça. Nga lebeke za église. Sikoyo ke tinda kombo ya mwana photo mwana bat na église. Eza na sens. Okanga na ndeko no pardon. Kochana okanda liboso te o biloko nino nazomona o nzambe na ngai mama na nga bandeko nzamba lo bokanda osasambla fele na ngai kanda liboso te oyebi makambo na moni opesi ngai mali na nzoto ya solo mama na nga bandeko nzamba lula Patison non nakoso te moto apesa nga contact ya garçon wana koma route nazoyeba te aisaki nga eza église Patison na koko boma te elobi na wemo ki naza mobali na ote elobi na wemo naza mobali na ote eloko esimba soki moto ayebi ki aza mabe na moto limbisanga Patison limbisanga seke oza nga nayebaki eza église nayebaki eza église seke tozokutana bato na internet baza baescro baza bato mabe oyo tozoyeba te limbisanga papa kuna nganga koki makambo te nakolinga kosala mabe te mpo na nini mpo na koza na bana oza na famille limbisanga pardon s'il te plaît c'est que camarade wana posi ngai ezaki na église te Jésus Christ de Nazareth azotanga mpe komba nzambe papa pardon benganga tosolola naye koza mutakanda nayebi mutakanda so oza makila makasi parce que ngai nayebaki kaka église ntango noki nonga biki non batonga binga te naza na ami moko nazolinga moni question bapose naza na ami moko nazolinga mais
nazo comprendre te tozwaki mpe contact epo ya a na ndako mbamo na konko benga azozwa te mbamoko frère wana ebisinga te alingi ne yo mais eza na motu moko alingi relation na te moni nga nasengai nde bapriere ka nde ezalaka bapriere seke toza so na besiko na mokili nga nayebeka keno bapriere toza na besiko na mokili toza na besiko na mokili na okesala mabe mpo na nini oza moto akanda nayebi me tikelanga ta mpe nasolola na yo batiso limbisanga oyo nalobi no eza verité mwana oyo nga natikaki pa mama parce oyebika nde toyaka na bangunda ndenge nabwaka bongo limbisanga nalingi mabe na yo te kosanga mabe te na ndeko nolimbisa ngai tala motema na nga me loko oyebi koyebi vi na nga nyonso tala mpe motema na nga naza moto mabe te limbisa ngai mpo nga nakanisaki ka eglize lokola bango eza na eglize te bazokosakosa bato limbisanga pardon limbisanga na osala yango lisusu te limbisanga bandeko boyoki ndenge ndeko mwasi wana bavoice ezokontinue ndenge azolobaki non olobi koyebi vi na nga nyonso abandi kobeta masolo ya mwana oyo natikaka epa mama au fait par rapport à babiloko toyoki na mosika ndeko mwasi oyo actuellement aa na bana mibale bazalaka misato moko akufa sikoyo koma amuta babikotakota il se pourrait ke liwa ya mwana wana ayeba yango ndenge toyoki baso na mosika ayebi liwa ya mwana donc amutu moko ya bavi ya mbilinga epati lokola amuta babiloko ya moto asi azumaki ye ageorgiaki ye deja na ndenge molili donc acomprendre ayebi qui est cette dame. Tozo continuer bavoice bandeko to continuer bavoice et puis bongo na suka nango to sa analyse pe to pesa conseil kande to mesana oyo eza MDG TV mafuta ya sika bandeko so ina no s'abonner te s'abonner et partager pe lien bavoice ezo continuer objectif to but ya chaîne oyo eza évangélisation donc nous faisons ceci pour sauver des âmes to lobelaka actualité et puis to pesa conseil selon Nzambe yango tobengi concept wana toli kati na bonzambe parce que sengeli mutu ayoka pa tosa nzambe po azala heureux na se na moi to pe avivre vie oyo esengeli avivre parce que lelo bato ebele bakotepatepa lokola ba oyoyo bakomona pasi komona ndeko na biso aza mwasi kitoko elle est jolie une jolie dame mais botala bavie ya boye po anini kozanga nzambe libanda yesu bandeko ya likama libanda yesu ya kufa sans Jésus ndeko na ngai okotatone ata wa mayele ata wa kitoko kosala confiance to pe kozasir na yo moko te sans Nzambe na vie tu ne feras rien du tout donc tu as besoin de Jésus tala ndeko mwasi o mwasi kitoko mais bota ba vie na ye mo azo mériter akutana pe na mobala bien bavanda pe na kimia metala bota ba vie na ye likoloka ya mobali s'il vous plaît okotula à la 9e puissance tozo continuer oyoka ba voice aza bana mibale limbisanga pardon ekelama nga na babisanga eza église nasengaki mabe mpona oyo na explike yo meme ata so obiki oza moto omona mpe kino makanisi yango ezalaki ya mwana nakeluka liwana mpona nini moto so balingi basalaki mabe te limbisanga mwana nga akufa mwana nga akufa bomone pati so nazobikula ye na telefone kosanga mabe te bomone pati so na obikula ye riba alingaki yo etake tonton na ye s'il te plaît mwana mobali alingaki okwa tonton na ye nga moto mabe te ozoyoka bandeko asuka bando bimisa balarme crocodile naza mposa osala mabe te ndenge nini natunaka nayeba nani yango akokobloke nga mpo naza na relation nao te n'importe quoi mosu nayebi te patison limbisa ngai nonsense nonsense nateyami papa na ngai nateyami limbisanga patison pardon nateyami nabona wape bakamaradi limbisa ngai naza ndeko na hôpital nakena mpo natala mpasi baopesa etonga
Patison limbisanga papa pardon. Tala ribeta la gati. Tala ribeta la gati. Kinete mpona nsalo mabe te. Ngai na mituna nga poko okimi ngai. N'importe quoi. Bongo mituna pwani ya kimio na ndako nganga. Ebelo mwa mabe te Patison. Bandeko bozoka kuna mambo eza minene. Nakomi wapi? Ngaba voice. So pardon limbisa ngai. Seke nakosami. Kane na yebiso nakosami. Boka bato onde bazalaka na soni te. Keke prophète mais nakoka ndenge nini ekokoma makambo banimero babene banini. So nalapela bete limbisanga na ndeko na yo. Tina zobenga boye parce que mwana nasoyi na bana. Ebazali na posa osola na yo. Oboko ya mbaye limbisanga pardon. Limbisa ngai. Nde na expliqué yo nalakaki na cheki liboko na nga na Bible mpo na yeso verité. Ke naza na nga fille ya kilikili te. Kani na expliqué ke nasenga aide ke non nayeba pourquoi ozwa te nayeba nani oyo atie menoir na contact na nga na yo. Mais na okamwa lelo ke komi ke boye nakoluka liwa na yo te. Oza moto ya bato, oza tata bato, oza mwana ya bato, oza yaya ya bato. Limbisa ngai boza akanda makasi limbisa ngai. Oka place mwana motema na olimbisa ngai. Oza nimero mwana soki obenga ye bosolola. Parce que nangi bana bakota makambo te. Mais na saka kaka keno ayokaki kaka ata nazoka force okiki ozokanga tuninga te c'est tonton de Londres. Ya Londres. Do tonton na biso Patison aza ndeko na biso Londres. Balobi bana London magie. Les amis, ndeko na biso Patison aza na Londres. Bandeko Patison aza na Londres. Ndeko na biso mwasi, mama na biso aza na Allemagne. Ok, nandimi sikota baloba ke bana Londres baza na kisi makasi. Ok, dovie Patison na biloko moto ba juif. Ndo ana zande na Londres. Wow. Bandeko na ngai makambo moko mususu botozo continue ba voice eza ya kosakana te. Bandeko moko mususu bakotsa na coupe mo ba serviteur de Dieu na moninga moko totanga na bango. Kande to partageaka wana. Il y avait un bien-aimé na sepela ina ye par rapport à sa connaissance ndenge zala kaka et na yo komela ye na PV parce que to ebanika na coupe on se connaît pas na yo komela na PV et ndenge zala kaka et tout ça. En fait, groupe ya serviteur de Dieu pour na okata le solo mukuse bino okanza keno na eno lande na PV pona lingete. Ayebisinga plus tard quelque temps après tato yo koma ba ami mukomso obetela li solo abina nga oyebi tangu okoma okomelanga en privé nakota mabondeli nakota mabondeli pona ke tuna nzambe tadanu na ngala bando seka abina nga lobi parce que Londres des fois te biso toyoka basango mboka na bino wana eza des fois te na nga na banga nga lobi mwana mwasi ona forme na omonelo aya kolianga te ana yoki Patison amona Londres donc frère Antoine ayemba bana London magie ezaka makambo ya solo boka ba voice bandeko foto wana oyo tindi yanga likolo ya yo na se wana nimero ya nganga na ote na biso tala nganga ya Afrika kozwa ngate bozoka vie Patison nganga Afrika kozwa ngate ya ona biso yo à partir ya sikoyo yebaki mpepe zolanda mama mpepe moko ezolanda yo mama soki yo te ekota na famille na yo ekovange bino na biso po yo nde mutu oluki nga na kufa nga ayebi yo te obenga nga obandi kofinga Dani aza na basida Dani akabaka basida balalaka Dani na mbetu na yo epa garçon moko ya moke Dani alalaka mibali akabela alempela maladi biloko tu
wana mandolo bana mando yoka yo parce que ngana ko moi si ce kazo linga nga bandi ko ba mabe ya camarade na ina mona déjà que a moi si mabe yenda sala ba manga mwana bani obozoka mamu minene Dania kindara na bene ba manga baba kisi OK yo moko nendoki yo moko ndo kindara ba bene na okosela mwana moi si batu makambo nga bana na solola na bando swana Dani nga ebi Dani boso na ona ebi yote yo no finga Dani nga na tindeli Dani ba voice te nga na tindeli Dani parce que nazo benga ozo yambate na tindeli ye ba message oya yo ozo oyo tindeke panganga abumanga nga tindeli Dani ba voice na yo te koko c'est la moi batu makambu te nga na ebi Dani liboso na ebi Dani avant kutu yo relation nga na oyo nga na zara na ngona Dani yo kutu oyebi yango te Dani etika lo memanga epanganga te Dani etika lo mema ba photo na nga po epanganga te po akanganga obe po alinganga yo bimi ozolo pe copain na yo nga na za copain na yo ya depuis journée nga na to monana te bande ko tabino moko ata bino moko ndenge nini yo kende o nini o mema photo na ngepanganga oko tulani ya 11 puissance boy marabu wana abengi ngai moko azolela na limbisa ye bozoyoka temple na eziki donc azokufa bozoyoka na ebisi etindelanga ba photo na ba message ya muto oyo atindaki atindi osalanga mabe nyonso atindi yo elongi na yo babiloko tu wana na photo atie na temple ya atie ba bougie rouge babiloko na abomanga aziki kuna azui problème mais yo ka ba miko ezolanda parce que yo nde mutoke o babomanga siko makambo wana ezozonga nde pa na yo bozoyoka ngala bangi nganga na yo te omoni te na ebisi na bike photo batindeli okutu ya ndambuzela na tindelo photo na nga mobimba pona l'action ki na obanga ote na tindeli o photo zwa lisu na wana tia na temple na yo mais yo moko omona na temple no makambo yo salema tala moi je suis plus fort ndo mona nga awa ndo mona nga awa naza plus fort nganga okokanga te po bisika na lalaka bisika na kotaka oyebi te omoni siko nde nakangi yo nake mpe koluka mpe ngai mpe ba place na ngai nakotaka nake na Inde nakangi yo yesu we yo omoni ke na bimisio na poisa sikoyo tata nzambi yo oyebaki te ke ngai na okanga yo nzambi kumazulu na place oyo soki nalobika lelo nabebisa yo place oza wana obeba nayebiso nakobebiso nzoto moma nakokomiso zombi nakokomiso mpe ndake moto amoni oyo boakimi na minute okandi place naza awa tata nzambi nazopiniro na eloko moko boyo obanda oregrete nango vino mobimba patison elimbisa kote omemaki bafoto na nga yango wana ngangano ye wana kote omemaki yokanisi nganga oyo aokokanga te ye wana akomi na problème noko patison elimbisa mama na biso oyo eske eza église koto memi baboma ngai pa mutu oyo eza église nganga oyo ye moko amitindeli nga bafoto na ye oyo abina limbisa ye nalakisa bato eske oyo eza église koto kendeki soki soi disant ndenge ozoloba wana basambela po nga nalinga yo oyo église ya ndenge nini oyo église ya ndenge nini mama oluki nga na problème nga na memi yo epa nganga te nga na lukaki yo na problème te nga na yebi na ngai yo te yo moko okende omemanga epa nganga eske nga naza na ndeko no eske nga naza mobali na yo eske nga na yo toyebani banzoto eske nga na yo tobima eske nga na yebi nzoto na yo eske yo yebi nzoto na nga eske yo lia mbongo na nga to nga na lia mbongo na yo o nini o makambo nini oyo siko ngangano yo wana ngangano azokufa akufa nganga akufa alimisi sekret nyonso nalimbisa ye nde place bafoto na yo bamessage na yo nyonso tindaki epa nganga na zwi yango Patison eza bongo te pesanga ata minute omoni ngai non omoni nani live moko osalaka boye oyo ngai nakotaka na manuela bima landanga pardon nayebi koza moto akanda yoka ntango naye kosolola na kopine moko boye ayesinga alobi ngesabi oyebi ntango opisanga rendez-vous kozoya nakoma kobenga oyambaka te landanga vraimen oyambaka te
naye kobeta kopi monga naza na mi moko boye vraiment nazosepela ni makasi mais aloba nanga koya azoya te nazo-comprendre te ocomprendre naexplike yo ntango siko nga copain nanga obaki akoya parce que tosalaki déjà connaissance nobaka nanga okoya eske te naza na église nanga moko boye nasambelaka lananga mpenza bien naoswana vérité ngabi bon eza wapi esengo to naza na ndeko na moko avanda na Brazzaville église na bango nde ntango aye kopesanga numero ya moto wana nalobi bandeko na ngai yo camarade na yo soki soit disant copain na yo bozosolola susu te alingi su kokomela otali kosoliso te okebetela camarade na yo lisolo mbala moko ye abandi obetela masolo ya église na bango est-ce que eza na sens depuis ka église ekoma esika ya koluka kozongisa nayebi te ya koluka kozongisa baamitie ya bato to nayebi te so bapaster baza bazolanda donc soki ngai awa naluki kamaderi na mutu eke mutu yango alingi nga susu te defo nakende na sujet na église mpona na église nde eske mama na mwasi azoloba oyebika ana soni ta ebokosa te na bengi ngabi naza na mina nga mo me nazobenga ye ayambaka nga lisusu te eloko moko te abai nanga koya oya te abiki mwana mobala nalingi yo me eza na mutu moko akoti na kati ya relation kene te apesa yo motema makasi oswala nga lisusu te ngabi nani yango kosala bongo ngai vomala sisiko frère nga te vomala alingi mwana mobala na mingi akometangaki akoya tosolola tusa ayebisaka alobi na ngabi te pome eza te aza na bolingo na yo eza nde na mutu moko nde mutu alingi teke bozala omoni eza te nakokepa nganga nga nayebaki eza église partiso na biso oza ndeko na nga oza makila mino na ngai soki lobaki soki bango bayebisakaki eza église bango baki kosala makambo mosusu ndenge olobiki soki temple eziki seke oza na pouvoir omoni nakosala mabe mpo na nini nasala mabe mpo na nini otie kanda liboso na ye soki nazobenga mpo naswala na yo naza na moto maladi na kati ya hôpital awa kotia na okanda te yoka ngai nayebi koza moto ya show mingi me landa eloko na nini naloba na yo c'est ça bandeko etikali nkolo sunga biso lord have mercy benganga tosolola nde nazoexplike na voice benganga tosolola nafia bakisi te omoni dani oyo otinde voice ayebi ke ngai nazanga moto ya bamolili te ngai nayebekaka église seke baéglise yango bazobesto tozokutana baescro se tokutana baventurier bato ya mabe tozokutana bato ya malamu te bato ya mabe boke échappatoire po ngai nalingaki yo seke yo olingai nonga te ngai nalingaki yo bona makasi motu so alingi na ye te seke nzambe no aza makasi ndenge ake soki kosala sokutongo so batemple so alingai nayebema kokuta batemple wapi nzambe moto abeta masolo ya inde nzambe ni nganga te bomwana na ngai tina nde nakomi mokolo boye okosi na église nde bakende pesa yo ide ke obomanga nga aza mobali na na kamwe nga nalala na yo to yo olala na nga nayebi nzoto na yo to yo oyebi nzoto na nga ebandi ndeni église ekosa yo okende ozwa soki bafoto nango omemango epa nganga abomanga nga nayebi yo eske nga nalia mbongo na yo eske toyebani nga nayebi ndako na yo eske yo oyebi ndako na nga eske tomonana ata na vie déjà ntango yo okende opesa foto na nga epa banganga kuna otunaki nga soki nga nazalaki faible nde nganga wana bominga mesiko oke kokoluka moto balukaka te tala naza juif naza na spiritualité ya makasi bozoyoka okomprendre nga mutu mpo akokanga nganga eloko te elobaka nganga famille obe mama na nga papa na nga koko na nga me mutu alibanda te yango mona mosika omoni nga naye na inde koluka verité ya makambo oyo nafuti babiye na ngai beye mpo naya koluka verité ya makambo oyo yango omoni ke nakangi yo oyebaki te ke nga na okanga yo oyebaki te me balakisi ngai yo mobimba me nayebisi yo nazopinir yo mawa oregrete vi na yo mobimba mawa bandeko eza pasi mpe maka koyoka makambo ya boye bon
au départ introduction na na sala ki yango na yoka ba voice nyonso te un défaut avec moi molimo mbangu fallait na yoka ba voice nyonso liboso avant na sala intro. Bon, de toutes les façons quand même vers la fin vous avez tout compris. Et moi j'écris peut-être zaika li solo moko amoureuse asepelaki na ye balingana photo na ezaki ndepo akoma mwasi na ye. Mais on dirait comme moko boma na kati. Mais franchement, toza na mokili nini yo? Toza na mokili nini? Bandeko na ngai. Faites très attention. Faites très attention. Bato bilinga linga, ezala mibali, ezala basi. Faites très attention, ce monde est pollué. Na auto bondela po na mwana moko, mwana nanga mwa molimo, il y a plus ou moins 2 semaines. Aza en Amérique latine. Ta muso Hollanda émission on a otindela ngo mais moi na tanga komona ezate. Un bel homme. Un bel homme. Atika ekoko tindi moko na kisasa. Kande ezalaka kaka na cadre kaka ke non atiki chéri na ngai na oya obala ye akanga pe déjà lopango. Akero luka vie juste un espace à quelques mois la fille bino boyi ba fille à Congo généralement bazala sérieuse était abandi ba vie na ye et mwana mobali mo azo benga amona ki a sentir pe na no petite obeta libanda abeta fo et motema bande kondire ba che pilipili na moto au place de pilipili oyebi soko zolia biloko pilipili soko biloko yango eza moto boyebi ndenge esalaka donc mwana moyen te pas moyen mama nakokufa mama mwana mobala olela neti bébé et ça m'énerve même si mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi oza mobali kitoko likambo nini sora zui mobali mususu mais tic non je l'aime bien que à moi sina liboso parce que c'est un jeune homme à boye bato mususu bana bango bato basala ba vivi nde bato comme tout le monde te à moi sina liboso alingi azaki les garçons azali na ba 6e des humanités donc c'est mba liboso ayeba nzoto mwasi et mwasi en question muto alinga ye boye ka ba finde ba kona ba vitesse na bango c'est vrai eza makambo nyonso ya makambo loba ba congolais et les karanango ezalaka nango ko linga mobalo sepeli na ye mais et puis la fille a mukolone ya mukusi ya musika mwana mobali motema bino boyebi Paul ayoki mwasi ya servante ya wazana molimo pito une fois 2 fois 3 fois comprendre que non molimo eza su ya nzambe te nayebi ke déception amoureuse esalaka pasi bandeko na ngai nayebi et koyoka ke mwasi no liboso koyoka kolingaki mingi mais non tango spiritualité komosala na yo comprendre ke te ya makambo mosusu ezaka bolingo apamba te nde na yo comprendre ke no alia biloko nayebi se vérité mse écoute basentiment na yo oza na eza su ya normal te ok mwana mwasi wana atiao quelque part alesa biloko donc aokoka kutu tali kutu koyoka mamu na nga te ngai biso ok d'accord je vais prier avec toi nayebi se fukama nabondeli mpo na ye nga na bi na ye demain natuni so oza na fale nasaele service moko prophétique parce que les prophétiques etambolaka na baservice selon que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur na soli na ye nayebi si ok demain après l'église na obenga yo et je vais prier encore avec toi ozolangi eloko boye na kosala boye et le lendemain nabengi ayebisi nga no mama nalalaki bien par rapport à bajour mosusu parce que depuis qu'un certain temps nakoka suki kolala te nakoka suki kosala quoi que ce soit te mosala ekomeli nga mpasi même kobima na bami na nga donc ndenge azalaki wana bandeko na ngai azalaki soki akomika liboso mwana mwasi il faut banomona image ya la fille ya kisasa il faut banomona image ya la fille ya kisasa esali ke camarade na ye moko tellement yebaki aopase ba moment difficile azwi ye babimi bakendaki sorti na sorti wana camarade wana ayaki na copine na ye et la copine en question azalaki na petite sœur na ye bino boye balatine bazalaka kitoko bamétissé wana tout ça une très jolie fille baolingise mwana mwasi wana azomonaka image ya ekoko tindi oyo atika na kisasa azomonaka ekoko tindi wana mwindu wana j'ai compris que non ezali makambo normalité et nasali service prophétique na ye
Le lendemain, non, kosepela moko ya kosakana na nga mama, obiki na comprendre te, esengo ezongi, nazongi normal, na okanisa na nga suyete, na komo na ngo normal, avant je pouvais pas m'en passer, tala do akomo seka na koseka, akomi kobima parce que il ne pouvait plus rien faire, akoma kaka nga na ndako. Bref, pour vous dire que faites très attention. Mususu, plus ou moins 2 mois passé na bondela eponaye. Ye ana kisasa. Alinga jeune fille moko. Jeune fille à 18 ans, s'il vous plaît. Azana mibali 5. Et moi na oyo, azo betelanga lisolo azo expliquer nga. Azana ajinin, ana 27 ans. Yenda zaine ti 5e homme. Siko ya ebaki yango ndene. Tellement le loba na loba koma mayele neti ordinateur. A programmer téléphone à la fille. De façon que ba message nyonso ezokote pa fi wana yaki pa na ye. Donc mamu nyonso la fille asala na téléphone ya yebi. Yango na oloba na bino bo sala na bino ba confiance na babilora mindele te électronique te. Ba génie bazali. Moi j'ai une amie en Angola. Papa mwana na ye ba kabwana kala soki 3 ans yango soki 4 ans ma yebi via mobali wana nyonso mobali wana sala ka yebi. Donc tolobara o tolobara na kindoki neti batiela mutu ba caméra cachée sur quoi ya sala ngona téléphone. Récemment to soli na ye abi na papa mwana olinga zongela nga mais jamais nga la tunye po ani abi y a même pas un mois to longolisa fille moko zemi awa pasteur Mobimba. Na biso me yo ebi yango ndeni abi ya na nyonso na téléphone. Na mutu asala nga na yebi. Donc bosala bino ba biloko confiance te. Bosala ba biloko confiance te. Bref, nana ba exemple ya boye ebele ebele. Misusu na lobi yango eza tellement sensible. Zaire ezika. Ya babatu mususu kaka. Monika nde ozala na master bobo beba na master yo kanzake no to beba na esila te. Master za na ba trace no tout. Na yebi moko akota na Facebook amoninga. Tan abimisa PV brrr. Ayebi mambutu master sala ya mabe na koko. Donc les garçons azana ba message nyonso ya la fille. Azana tata mo abima na ya mukolo un douanier aza soki cadre. Aza sona ba 66 ans. Papa Coco. À part wana ana mobala taximène. Aza so dans les quarantaines. Une fille de 18 ans s'il vous plaît. À part wana azana moko mso azana ba trentaine. Mwana o na obenga mwana na nganda za 27 ans. Aipsanga mama ko beta lisolo me pardon otanga kombote ko chape photo te. Bande osoto oloba makambo yo eza pona obenda bino matoi. Faites très attention. Ya on aipsa bino monde sexe ko sakana na sexe. Tala déjà mwana mwasi yo na 18 ans abimana mibali 5. Mibala ngo ba occultiste baza na kati. Mwana na zo pisanga lobi mama. À chaque fois to bando zala na fi wana. Koko wana ya ba 60 bando bengaki. Et puis, donc, en fait, il était au courant à Mamounion Sophie wana salara. A bando benga eka so ngane to na chambre. Oka la fille azo wanga nazo epseta msuke non naza so côté boka ya se na yebi bisiko za lozala ba makangu na bana meke ozo kosa mwana mwana moke. Donc, en fait, c'est compliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tangu à découvrir babiloko wana parce que epa ba fille wana ba yebaki. Akenda koyebisa mama na mwana wana mwasi ke mama tama mwana azosala. Mama lobine me yo ebi yango ndene. Tanga bimiseli mama kokate mama oka somo na soni. Et tangu mama na bango azongeli la fille a siliki a plaqué les petits. Et nenga boya ki yona mwana mobali motema moto neta kufa. Abenganga abi mama parce que a sportif. Asala MMA. Boyebi sport wana violent wana MMA. Alobi ça fait combien de semaines yango nazo kende dojo te maître nanga zo benga ngai musala pe ko ekomelinga problème parce que abundara ye moko aza ba parents na ye baza musika et il faut na futa ndaku nana ba leki na zo en charge mais nazo koka ko liate ça fait plusieurs jours je ne mange plus mama so moninga na kondi na niveau moko ya kosakana te ngai bise mais attendez c'est vrai ça fait mal mais ce qui est relation amoureuse simbité baboyo mais ils ont makambo ça va faire mal mais oui après tout maman nazo kokate maman il faut mona bako kokate moko ya normalité
yango na oloba na bandeko mibali bokeba na bana basi et surtout na Afrique na Congo, je connais un ami pasteur ya mosali na Nzambe plus ou moins 5 ans passé azana proposant mon église bakabo na fi wana na monango bizarre à chaque fois so bo solana atangaka komba fi wana atangaka kaka komba finga epsi papa muto ke osaki numba salite ake kozwelo mbande po azolakisa ye na misu boy motema me mosali na Nzambe balesa ye soki zakala ha soki eloko nini une année s'il vous plaît et là comme ça to solanga na téléphone ngana epsi écoute il faut que ta retraite tala fi wana sala boa sala wa sala boa et c'est après prière nde moi changement yokota na vie na nde to sola na bino boy moi si na auto robota il y a quelques jours passés auto bala moi si na auto bota donc bana basi ba komi na ba jema be na ndenga ko sangana te surtout na Kisasa faites très attention baba no mike ba obima sika o malamu zo kutu mwana mwasi mo déjà asi akoli mwa moke par rapport ba o mike ba bebi na niveau moko ko sangana te et baza prêt à tout bandeko bauti koyoka lisolo ya ndeko na biso ya mwasi akutela moto na réseau social sepele a craqué ye ola luka bolingo na ndenge normal voie normal esimbi te eza makambo et puis aza mwasi kitoko so mobali alingi yo te me mibali baza ebele bajigolo kombe bazokotelengana oza mpe mwasi ya poto me luka marque déposé ye akake ka Patison et akrake Patison ake plus loin a pousser babouchon musika makasi ti na kokende kosimba kisi e na kokende kosimba kisi wana bandeko nanga kende kotia mwana bato na kisi foto mwana bato na kisi kanda ekomi ti baboma mwana bato ya mobali epesi retour nzoka nde Patison na moto biloko moto ya moto ya likolo kosakana te nde place tokoshite na meka siko kofungola lisolo ya Patison na ya kijuif ya Patison na biso bandeko ndeko mwasi oyo ba retour ebeti epesi nganga kokite abengi Patison na tubela temple ziki azokufa parce que so bakisi ekufi okufa so temple ziki okufa lobokuta na maître moko aza makasi likolo koleka yo bakosalela cérémonie ou service basala babengi yango nini réconciliation pardon soki babiloko nini po peut-être okufa te to mabe ezwa o te esali ke na retour wana nganga ke tubele pa Patison et Patison azongeli mwana mwasi e boyoki eza kutu te ke no tozo ko inventer makambo Patison alobi na ye ke akei ende kaka po yeba mozindo ya makambo et puis ndenge aza na si akangi ye aopinir ye aobambula ye yango bomona bato mosusu bokutana ne boye bapaster lelo bakomona makambo moto aboye tala ndeko mwasi certainement nde toaffiche yo awa tala ere yango luka basali na Nzambe ya na lisumu moko te Nzambe alimbisaka te ya que l'homme qui condamne Dieu compatit. Tu as juste besoin d'une repentance sincère. Le Seigneur est capable de te faire grâce. Ata bisika Patison na kangi wana. Soko confesser na ndenga solo. Okutela mosali na Nzambe ya solo ya bien. Et Nzambe osalo ngolo. Nzambe osalo ngolo. Soko lingi orientation. Numéro na ngeza affiché, appelle-moi. Je vais t'orienter. Jésus est capable. Il va te délivrer. Bandeko. Eza pasi pe makambo oyo Patison aza déterminé alobi ke retour faut ça la fois ça revanche mon pepe Rolanda fi wana e kota na famille na eko ravager ndeko Patison yoka mawa bino biba ndeko satana za na mawa te kuna zela pour dent pour dent ndeko Patison mwana Londres limbisa ser na biso azaka mutu bomona rapé boye po bolapa il faut lapa banzela banganga ndeko mwasi c'est pas bon. Et eza pasi mingi eza mawa bandeko Patison alobi aza juif bomona na bafoto Patison alati bilamba ya barabin alati babiloko bomona bapaster oyo bakendaka Israël bapaster oyo basalelaka kabale juif balataka yango nayebisaka bino soki bomoni paster aza kolataka bakipa na bataliti na ba oyo mosusu babenga yango nini
kombo ezokima ngai ba ephod na soki biloko nini bandeko bifo bobanga ye. Le christianisme n'a rien à voir avec le judaïsme. Le christianisme n'a rien à voir na bakabala. Yo okimi kibokoko na bino bayindo. Okimi kibokoko ya Congo parce que lobi keza kindoki. Mais bizarrement, ok kozwa ya bapaya. Mais ngana o préféré kuto sela kibokoko ya Congo, to kino kozwa ya bapaya parce que ya bapaya ozo maîtriser ngote et ko bomayo anytime. Par contre, o ya mboka na yo moko o maîtriser, o yebe loro nini ko sala ne loro nini ko sala te. Bien que nyonso eza chapeauté na esprit des morts. Le christianisme na bandeli n'a rien à voir na babiloko bakabalisme ba passer bazokina kokota kota to yebi bango. Bandeko kabale juif eza bokoko ya bayuda. Kande bomona bokoko na biso na Congo, chaque mboka na culture na yango. Chaque mboka ezala na kindoki na yango. Chaque mboka ezala na babokoko na yango. Même Abraham bazala na babokoko na bango. Soko tangi na Bible makambo eza ebele ebele penza eza yango te sujet mais to meka kozwa moi exemple parce que lelo bato bazoko se tromper kokota ba biloko ba kabal soit disait yango na bonzambe, ça rien à voir avec le christianisme. Christianisme eza makambo wana te. Christianisme eza basé na croix ya Jésus. Eza makambo wana te ba biloko bulata wana. Toza na sacerdoce lévitique te. Toza na sacerdoce ya Aaron te. Toza na sacerdoce ya Aaron te. To koma na sacerdoce ya Yesu Kristo. Toza na sacerdoce ya Jésus Christ et non ya Aaron. Ya Aaron esi eleka. Ya Aaron ekoya kobikisa batu te. Nil part bomona na Bible parce que modèle na biso eza ba apôtre. Makomi ezo loba ke tozali fondé na moboko ya ba prophète na ba apôtre. Et bandakisa na biso eza ba apôtre. So tangi acte des apôtres nyonso bandeliti suka. Nil part bokomona basala ba cérémonie pona ko babenga ngo nini pona ko komisa mutu oh là là, certainement vous comprenez ce que je veux dire, le mot ekimingai et nil part bomona ba apôtre na Bible parce que so basala ki ngo Bible nge mentionné balata bakipa na bataliti na banzambala banzambolo to komomona lelo oyo bofinga ba catholique bandoki likolo biloko wana lelo bino bokomo lata yango. Nil part bomona na Bible ba apôtre balata biloko wana batikala kolata ngote. Batikala kolata ngote et pour que l'onction agisse on n'a pas besoin de tout ça. Eza ba bibi simba ba fait étranger oyo ba kene rozola ba tulibanda ba elango bana na nzambe lelo église christianisme komi ko finga makombo esezo ko finga ma to komo mona nyonso na ba église. Et ce sont ces pasteurs oyo lelo baza ba grand ba PD ba ko bebisaka bana bato. Tala so moni pasteur alataka ba biloko oyo bangaye. Na solo bano maamba solo soko chetembe kota mabondeli. Tuna nzambe aolakisa yo. A moins kazala muta sentiment parce que Kongola za muta loyenge yana bato musu basala ngona sentiment na loyenge. No Yesu alataka ngo songola zongisa bo asalaka boye ye pa ke ozwa ke o mamika na mutu. Poka tokomi na suka j'avais un ami azali na kata ba na kata ba maambo azo maîtriser ngo très bien. Ayela nga cop to bana kosomba ba biloko wana. Bakipa batali sina ba biloko nini ba période ba confinement na tindaka ya te kara parce que na Congo etenga ma chère ya na mama na mbongo na meka pe ko fouiller na mona ba site ona kozwa ngona ba prix moko ya bien et kuna to koteka ngo ata fois 3 fois 4. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et a expliquer nga eloko moko na moko. Ye aza maître ami wana il est sur Facebook parce que na WhatsApp na bloqué. Aza na Facebook. Aza prêtre na maambo. Ye a activa rango parce que ba activa rango. Bomoni ba biloko wana. Ba biloko balataka wana. Ezala wa mutu. Ezala ba tchaka na nzoto wana liko. Ezala na ba ne. Ba mazita. Voilà. Ezala na ba mazita. Chaque visite ezala na signification. Bato balata yango ba imam na olo beza ya solo. Chaque visite ezala na signification nango. Ndenge ezana ba activa ka yango ko activer. Omoni ti carte banque. Soko zu yango. Avant ne bana ko fonctionner.
il faut activer on biso tam so kene na cash machine faut kotisa ngo liboso be na mbongo pra bongo yeba no sala soko sala yango te ata so kene na shop so mbeloko e osala te. C'est comme ça avec babiloko wana. Il m'a expliqué comment ça fonctionne et aibisinga si tu veux olingi yo pe na salela yo je peux le faire. Siko il faut ozala du domaine ozala déjà so koma la ba niveau moko boy poko oyeba ba prière nini ba salaka pona ko activer biloko wana. Vous croyez que ça c'est normal ça? Vous croyez que ça c'est normal? Et tant apesi une explication claire à biloko wana ne place na banga na kimai et puis na lota bandoto mo a bien te et salanga somo. C'est comme ça que na kima muninga wana. Bando ki banganga ba passer bo mona baleta ba biloko wana ba tchaka ba biloko wana na yebike ba yoka nga ba ko sepela te mais c'est ça la vérité. Musato so sala yango za ko bikisa milimo. Songa na lobi na ote muto ko yebiso azate. Nazo maîtriser makambo na yebi yango je connais. Et mikolo leki na lota animi wana akomi liboma na yebisaka ya zo sekanga. OK. Muna muto wana nzela na yeba ndeko na ngai. Et sikoyo ndeko na biso partition na za juif. Bomoni na ba image ya lati ba biloko wana oto betela masolo awe. Et puis ça clair na ba propos na ya marché ba moté. Alobi ya loin ya muta mystique akota ba temple tala muta alobi ana end. Kapa ke kwa sala mutu mabe. Bande wonanga poto chité je vous dirais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as tout intérêt de recevoir Christ dans ta vie. Bomoni réseaux sociaux bomona ezalara exposition ko sakanate. Tala muta kota na compte ya TikTok na yo oyebite. Muto azwa photo na yo oyebite. Muto mema photo no esika songolo pakala oyebite. Yo kanti azoki photo a partition web kana Facebook. C'est ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Et bele bazui bango na ba moyen wana. Et bele bazui bango na ba photo na bango na ba réseaux sociaux pour votre information. Yango à votre photo na réseaux sociaux, il faut aussi bango na makila na yesu. Il faut bondelaka. So ça esprit faible ba dunda yo na mukilo bozomona. C'est la loi du plus fort qui domine. Ezala mambo ya égalité de force tes mambo rapport de force. Na mukilo bozomona. Donc kopalangana te. Baf tozana ba fort, tozana ba moins fort, tozana ba faible. Ba faible bazara bilia ya ba fort. Ezande ngona bato ba spirituel ba comprendre mamna oloba. Yango moni kala bando loba ça ta famille na ta ko bomote détrompe-toi. Lelo koma na nzela ba kutani na oza vide ba lekio. Donc tu as besoin de Jésus pour la protéger parce que Bible lo bananga so ya bateli te so batela na pamba mo bateli malamu ezaï. Alobi nul ne ravira celui qui est dans ma main. J'agirai, personne ne s'opposera. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus. Moutoko batela yo parce que Bible zo bananga psaume 91 que celui qui repose sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant c'est Dieu, c'est Jésus notre Dieu. C'est lui le Tout-Puissant. Banganga banzambe misusu ba secte ba religieux songolo pakala eze le côté du kolibo soit christianisme yango Bible zo loba en son nom tout genou fléchira. Toute langue confessera sa seigneurie. Bondo qui est yeo ya ba juif o nini songolo pakala nini liboso komboye se fléchir. Donc tu as tout intérêt d'avoir Christ dans ta vie, de recevoir Jésus dans ta vie. Botala marambo boye bandeko na ngai, botala marambo boye na communauté. Mama ndimela Yesu aobikisa yo bandeko. Tokomi na biso na suka. Yo yoki témoignage o na makambo o moni na ba image. Yango kopesa vino na Yesu. Yango ya kozana relation personnelle na molimo mo santo na Nzambe. Yango ya komikaba ya komibonza ya komitikara na ye enfin ngenda za mettre vie na yo. Tu peux pas, tant on ndimeli Yesu, tu ne peux plus marcher selon toi ou encore vivre pour toi. Okomi ko dépendre na ye. C'est alors na o garantir yo protection pe maramunyo so oyo lingi. Soto lingi omi kamba ye aobima na marambo na yo. Yango moni bato belele lo soit disa chrétien, naza son me bando ki balie ye. Naza chrétien, naza ni boye, naza boye lobi akezwa di kama parce que batmo ba luka ko sale mabe et mabe wana ezuye ba boakele mbasu et consort. Donc il faut obanga Nzambe, il faut oyoka pe oto sa Nzambe. Bande oto komi na biso na suka. Ezaki toli kati na bonzamba avec la grande dame, Mère Dorcas. Abonnez-vous, likez, commentez. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Et surtout, partagez nos liens. Activez cloche, activez la cloche pour ne rien rater.
Quant à moi, je vous verrai prochainement. Et c'était ça pour aujourd'hui. De bonnes choses. Je vous aime. Bye.